à page toujours continuer kaka bémission l'air moi na moi soara ayebisinga ki nzambe na ngai pesinga bandako na kendo témoigner alors ezalaki esengo ya makasi na ba voisin na ngai bato nyonso basepelaki alors bato ya quartier bandimelaki pe nzambe bankoto na ba voisin toketi na église comme pasteur a prophétisé qui pour nanga ba kinanga ba kokabelo bandako alors biso pour na biso pa prophétie wana ekokisami nako bana nzambe il faut kokebaka po satana akoyiba maloba ya nzambe parce que ako prophétiser là yoza na kati ya prière te satana yakaka ayibaka maloba wana po bimisa lokola ke bible ekosi pona nini po biso tozali na libanda ya makambo nzambe l'air pasteur azolo bano likambu yozo sala l'exercice ya spiritualité moyo mone loko ezate omona satana ye noki ayibi maloba wana asali bavanti okomona basala nzambe bazalo kuta basala nzambe bazalo kuta te yani diable nde ayaka koyiba semence ya bana nzambe po abimisa maloba nzambe lokuta yango foboza na mayele mwana mwasi wana amemi biso ti na église toke ko témoigner na ba voisin ba passer ba uta Londres bato ebele na église ba ye koyoka témoignage oyo ya munene bakabeli mutu de ba appartement pour appartement moko za appartement 5 chambres ya 5 chambres neso ezaki témoignage moko ya makasi na liboso na témoigner bato bakumesaki nzambe pe na zwi appartement moko na kabeli mpolo opango ngabi komu yo mutu sungaki ngai ndela bandaki kulikana ba difficulté oyebi ngai te omemi ngai na ndako na yo nzamba pambolenga ngape na zopambola yo na zipe ba clé na pesi devant bato nyonso na église alors témoignage wana échangisaki bato konzima bato banzima kate nzamba salaka e ba changeaki konzima bato ebele mutu na mutu azwaki part na ye na témoignage wana mutu na mutu azakira ba problème akira ba difficulté e bongolisaki bato bitema bato banzima kisusu nzambe